Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo, mokonzi pe mobateli na biso. Na kumisi nzambe azwa lokumu po abateli biso lelo tokutana lisusu to partager message oyo ba révélation oyo apesi ngai pona memela bino bana na ye. Azwa vraiment lokumu papa na biso. Lokumu nyonso ezonga epai na ye. Na kumisi pona bomoi na bino bandeko bolandanga bozana bomoi, bozana santé, bozana makasi oyo kotala message oyo ya kozwa délivrance oyo ya kozwa lipamboli oyo nzambe na biso asali biso lelo grâce apesi biso révélation selon sa volonté pona maputa na makamususu nzambe alobeli ngai bilamba nini oyo ye aponeli biso tolata surtout biso basi ba femme africaine par rapport à ba langue na biso monoko na biso nyonso tu wana tozozonga mingi na makambo oyo asaloba ba prophétie oyo pe toyoka na mosali na ye papa Simo Kimbangu alobaki yango pe lelo nzambe azo continuer koloba yango lelo apesi ngai pe ba révélation sur maputa. Donc oyo na ye koloba lelo mes bien-aimés dans le Seigneur eza oyo nga nazokanisa te eza oyo nga nalobi te mais eza makambo nzambe alakisi ngai eza très important toyeba makambo oyo nzambe na biso alobi oyo alingi pe tosala eza vraiment volonté ya nzambe na ye kopesa révélation moko puissant pona maputa. Donc nzambe na biso azwa lokumu tozotika mama oyo na maboko na ye abatela biso tokumisa ye pe lisusu lokumu nyonso ezonga pai na ye avant tobanda partage na biso tosambeli nanu na kombo na ye na kombo na Yesu Kristo. Papa merci, tosengi yo merci, topesi yo merci, tozongisi lokumu epai na yo papa poza malamu, tika kombo na yo zwa lokumu papa, tika ete ngonga oyo papa yo nde ozala, yo nde ozwa esika, yo nde ozwa lokumu, ngai na disparaître po ngai oponinga kaka po na ya komema message oyo, ngai oponi ngai kaka po na ya kopesa bana na o révélation. Naza kaka instrument tiko batela ngai Yesu Kristo na makila na yo pe tiko batela bana na o nyonso oyo bakolanda message oyo papa, tika molimo na yo papa epesa biso discernement to comprendre nini olingi koyebisa biso lelo. Batela biso na makasi ya kombo na Yesu Kristo, batela bana na nyonso bakolanda message oyo obanda na biso ne bandeli tina suka eke molimo na o papa pesa nga sagesse na nga moko na kokoka koloba te, ngai moko naza na révélation te soki molimo na yo apesi ngai sagesse te. Tika kombo na yo zwa lokumu papa, lokumu nyonso ezonga pa na yo tata nzambe na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ndenge na lobi na memi révélation oyo nzambe apesi ngai apesanga ngo ya un temps pona maputa les pan-africaines pe pona makambo mosusu oyo nzambe alakisi nga na bi par rapport ya langue na biso par rapport ya posa ya nzambe na biso nini alingi tosala bilamba nini oyo ye aponeli biso posa ya papa na biso eza exactement nini eloko nini ebombani na liputa eloko nini nzambe alingi aloba par rapport à bapani na biso africaine yango oyo nalingi na partager na bino makambo nzambe alakisi ngai pona maputa na oyo alakisi na oyo ayebisi ngai. En fait ezali deux messages au papa pesinga par rapport nango mais ezalaki kaka par rapport ya maputa. Donc tika tata zwa lokumu apambola bino bandeko na ngai ndenge kaka nasenga napesaka bino merci ndenge bosutenaka nga na mosala papa pesinga tokabola yango biso nyonso. Tika nzambe apambola bino amona bino asible bino molimo na nzambe asible bino moko esika bozali apambola bino ndenge bozo partager ndenge bozo exhorter ndenge bozo encourager nga na mosala papa pesi eza facilité mais bino boza wana pona ko tendre nga mais vraiment tika tata nzambe apambola bino akanisela bino. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, nazokota na message oyo nzambe apesi ndenge alakisaki ngai
pour ba explication za moi mingi. Donc nalalaki et ça lui déjà un temps. Je pense même que na komaki révélation na carnet mususu na zanango. So nazo pe sa révélation lelo mais bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que nzamba lobeli ngai. Po normalement ngai penda na lingai na nga opesa ngote. Ngai liboso na mona yango za privé po na nga moko. Mais nzambe alobeli ngai na ya kopesa message oyo pour na faire comprendre bana na ye po sa na ye. Et ça très important. Donc nalalaki nzamba zola kisangai liboso nzambe aye kolobela ngai. Azoloba na nga lobi adasa ozonga na mboka. Ozonga na mboka na biso na Congo. Tango ozonga na Congo tala bilambo kolata oyo nga na lingi olataka tango kozonga. Wana nzamba oloba na nga. C'est pourquoi na bina monaki yango privé yanga moko. Nzambe tango alakisi nga bilamba na olata na moni maputa. Ezaki maputa. Aolakisa nga ba maputa. Abina nga bilambo ngai na lingi olataka yango oyo. Tango okozonga. Awa place ozali sikoyo. Okolata bilamba oyo olataka awa. Selon ndenge nga na lakisaki. Po nzamba lakisa nga pende na olata awa. Ba jupe nini fona lataka. Na ba robe nini fona lataka. Ya milai. Nzamba lobela nga lakisa nga vraiment. Na kolata ba jupe mikusete. Na kolata ba robe mikusete. Alors nzambe. Albina nga en attendant. Ozolata bilamba oyo ozolata. Ndenge na yebisaki yo. Ndenge motema nange sepeli olata. Mais tango okozonga na mboka na biso tala bilambo kolata yango. Bilambo kobanda kolata yango. Na moni maputa. Ah. Na kamwe pete na sepeli na ndoto na nga nazali na kimia na bia. Nzamba la kisingelo kalingi na lata. Nzamba ngongo wane katani image wane longo donc na bimi na ndoto na ngai. Na sepeli na bia. Nzambe na biso azwa lokumu. Comme ye moka poneni nga bilamba na bandolata. Ayebisi nga lisusu donc eza ba confirmation nzambe azopesa ngai moko pona kozonga na nga. Na lobi bon nzambe na nga azwa lokumu papa kumisama na kotosa na tosa ka na biloko nyonso lobaka na tika na sala te. Donc maputa ça me choque même pas donc na comprendre que eza volonté ya nzambe na biso mais na yebaki nanu te à quel point oyo posa penza ya nzambe na biso ezalaki. Esili nango na sali na bondeli na kumisi nzambe na vandi nanga. Quelques jours après mes frères et sœurs naza na bien aimé moko aza na Congo il fallait azonga aya côté oyo aya na poto awa. Siko tozo sola na ye alobi nanga atuni ngai olingi na memela yo nini. Nga siko na yebi te soki utaki wapi. Mbala moko na lobi na ye donc lokwa batyenga maloba na monoko. Et j'ai compris par après ce qui se passe. Nzambe na biso se manifestaka physiquement surtout pa na ngai. Mbala moko na yebisi bien aimé wana na yebisi ye ah memela ngai liputa na yebisi bon na bine memela ngai liputa na biso ya kuna na Afrique na Congo. Abi na nga olingi liputa na bilo musu na bia bilo nyonso kaka oyo ezalaka kuna pa na biso to sepelaka nango mais soki na liputa na osepela kaka. Bien aimé wana lobi na nga OK. Mes frères et sœurs quelques jours après ndoto na zwaki. Bien aimé wana pa ye côté oyo. Mes frères et sœurs leur bien aimé wana ye akomi na ndako. A sonné na fungoli porte. Mes frères et sœurs nazaki choqués. Na moni bien aimé na zokota na biloko, na ba valise, na ba sac. Ah, na comprendre na bi peut-être biloko na yazo leka ou bien a okende nango ou bien pour quelque temps ndengaye. Mes frères et sœurs bien aimé na l'air aye a pesinga biloko abita biloko na ona memelu yango. Biloko na nge belé boy. Mes frères et sœurs na mandi ofungola na moni biloko mususu même biloko akomela ba vitalo na biso kuna et tout ba valise nyonso etikalaki. Mes frères et sœurs natala boy maputa
bien aimé wana amemeli ngai maputa mes frères et sœurs na comprendre te na bi oh maputa oyo nyonso ebele boye ngai nasengaki yo liputa abi na nga bon comme ngai nayebi na nga opona te comme aza bien aimé alataka liputa te donc ya mobali quoi alobi nayebaki eloko nini napona te alors nazwaki kaka nyonso na bandeki komona comme ça peut-être moko na kati nango ekoki osepelisa yo mpo nayebaki kopona te. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était au moins plus de 20 pagnes, plus de 25 pagnes. C'était toute une valise wa monene wana. Navandi et choquaki nga quand même. C'était trop maputa wana ya kinango. Nabi oh ok nzambe akumisama. Nzambe na biso azwa lokumu. Mes frères et sœurs esili eleki nalobi bon comme nzambe alobai na nga nalata maputa na comprendre que nzambe apesaki vision apesi pe provision po oyo eza normal te. Nabi bon na banda alors kokata maputa oyo nakende nango oyo mususu na banda tongisa ngo ndambu puisque je comprends ce que le Seigneur fait. So toza bana nzambe tozala pe na maele. Kozala mwana nzambe eza te kozala maele te. O réfléchissara te. Le Saint-Esprit nous parle physiquement comme ça. Na comprendre na kumisi nzambe na pambolier na bandi kozwa siko ba maputa oyo na ndambu na lobi comme eze ebele na banda kokata mususu na tongisa déjà na banda otongisa na bandi opona ba modèle et tout na poni quelques modèles o na banda opona mais bien aimé dans le Seigneur mukolo na ponaki maputa na lali na butu nango nzambe aye ko mona ngai pour faire comprendre nga ke ngai nde mutu na tindi maputa wana ngai nde mutu na pesi maputa wana nzambe aza bien. Alors nalali na butu wana bien aimé dans le Seigneur namoni nzambe aye abandi koyebisa ngai na omona elongi nete nazoka voix na yo audible bien sûr mais bien aimé dans le Seigneur nde tovandi boye nzambe amona biso amona makambo nyonso tosa azali awa nde mpe tozoloba bo azali je sais qu'il est là aza partout aza na ye namoni nzamba bandi kolakisa ngai abandi oyebisa nga lobi maputa oyo nga napesi yo potonga eza po na tina eza na tina nango et puis yo ba modèle mususu oponi okoki kolata ngo te na sepeli na ba modèle mususu te mais bien aimé dans le Seigneur j'étais choqué nazalaki nazolenga na bime makambo oyo tozosala boye nzambe azomona. Mes frères et sœurs nzambe bandi kolakisa ngai ba modèle nga na ponaki ba modèle mususu nga na ponaki asepeli nango te na enregistraki yango mususu nasaki ba capture ba photo ndeka topona ba modèle ba mama baebi nzambe bandi olakisa ngo moni modèle na sepeli nango te za modèle oyo kokolata te modèle nango etongeli nango eza inspiration ya mabe ba inspiration ba mabaya mususu ba modèle nango eza malamu te nga na yebaki on tenga na monika libaya batongi yango bien na poni ba modèle nzamba bandi ko lakisa nga ba modèle na ponaki et c'est là que j'ai compris makambo nyonso nde esalami eza volonté ya nzambe moko nzamba bandi ko lakisa nga modèle oyo te okolata modèle oyo te na lingi yango te donc okokene na modèle na ba modèle ya libaya oyo te puisque nyonso nzamba azosalela biso bana eza mission na ye moko pona okata na mokuse nazaki choqué tant nzamba alakisi nga esili na bimi na ndoto wana na sutuki donc nazaki na kamwaki ya kosakana te mais nzamba okamusanga ti wapi alors nabi nazolenga nabi non c'est incroyable nzamba aza vraiment vivant donc ma modèle nga za kopona nzamba omona na yango aza ne pembeni na nga otala na ye na ngai alakisi nga ki alingi oyo talingi oyo te mais bien aimé dans le Seigneur nazwi téléphone na ngai natala ba modèle yango mbala moko mais bien aimé dans le Seigneur nga abanga na nga nzambe makasi nayebi makasi na ye namona makambo oyo nga na yebisi bino te nazwi téléphone na nga na bandi kolongola
na bandi ko luka ba modèle oyo nzambe na alobi na nga lingi te. Mes frères et sœurs, na bandi ko luka ba modèle wana. Mais bien aimé dans le Seigneur, bandana bandai ko luka ba modèle wana. Je vous dis la vérité, ba modèle wana nyonso elimo na téléphone nanga. Ngai nazo yebisa vérité na kombo nzambe o na salelaka. Ba modèle wana elimo na téléphone nanga na omona ngo te. Na luka modèle wana oyala kisinga no, mais na yebi ba modèle ngo très bien. Peut-être so nazongi na ba site wana na komona ngo ezate na téléphone nanga. Pour comprendre que c'est la volonté ya nzambe, eza volonté ya nzambe. Makambo nyonso nde ezosala mene eza nzambe muta osala zo conduire ngo nzambe aza vivant, il fait des miracles vivantes. Mais peut-être biso batuto sosola ngo te. Elekela ki ngai na bi e nzambe a effacé a longoli ba modèle wana. Nzamba capable okota na ndako no asali makambo nga nzamba kota na ndako azalaka pe awa azalaka pe na biso mais pona ko longolisa biso biloko il est capable de le faire. Na opesa bino témoignage ya makambo nzamba sala asala na ndako nanga pona ba marque Versace biloko a Versace otolata na mona na misu nanga physique. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, yango na bomoni ngai justement na tche biloko oboye. Ba maputa oyo nzambe apesi. Donc eza tellement ebele non natongi te eza ebele. Non natongi te eza ebele. Nde na lobi so na kontango eza peut-être 23 ou 24 pièces ya maputa. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, yango wana nalingaki to solo la mokie na partager bino message oyo. Nem sabino makambo nini nzambe asali. Ba eloko nini nzambe azo yebisa biso na message oyo. Mais bien aimé dans le Seigneur, nga nazo pesa message oyo nzamba pesi ngai nde na pesi yango boye. Nangi na yebisa biso lelo toyeba yango mes frères et sœurs. Que maputa eza culture na biso. Maputa ezali tradition na biso. Il faut to comprendre bien. Soki maputa, lelo na maputa bache biloko mususu basini mususu neti ona lati. Eza je pense ba zèbre. Na yebi signification na otenga amonika zèbre. Mais avant na tchango na nzoto na nga na sambeli. Nzambe oyo ye moko alobi na nga na lata maputa ba dessin nyonso toza na maputa. O ba yelingo ye moko atindi na yebi yango te. C'est lui-même. Ye moko sa sanctifier biloko nyonso apesi ngai puisque c'est sa volonté. Eza ndenge moko nde na partager ki jour na biloko nyonso to lataka. Nyonso to lataka, il faut to sanctifier yango. Nyonso ateza uni. To yebi molimo ya mutu oya tongaki yango te. Il faut to sanctifier tout, même biloko to liaka, même biloko to melaka. Il faut to sanctifier yango. To koki o lataka eloko te ateza ndenge nini mes frères et sœurs. Mais nalingi bandeko lelo ba comprendre bandeko yo bazo pasola maputa to bazo bwaka liputa to bazo pekisa femme africaine ala ta liputa ba yebi sens ya liputa peut-être été liputa eza spirituel liputa eza culture na biso liputa ezali tradition na biso puisque nous retrouvons le liputa dans la Bible. Na kati ya Bible liputa ezali po Yesu Kristo alataki liputa ba Salomon balataki liputa et liputa ezali na dot na biso na mariage coutumier liputa ezali lié na culture na biso avant babala biso ba femme africaine famille à moi ça sengaka maputa c'est dans la parole toke na livre Exode 22 na verset 16. Bible zo yebisa biso soki mobali découvrir nzoto a mwasi fo futa o futa dot pona ye o futa dot payer la dot donc eza mariage coutumier toke na livre ya Genèse 24 to bandi na verset 1 to mondenge Abraham alingaka bal akendeki kobalela mwana na ye Isaac mwasi. Bible zo yebisa biso so to kiti na Genèse 24 toke na verset 49. Ezo yebisa biso Abraham donna des objets d'argent et d'or et des vêtements
et de riches présents pour épouser Rebecca pour son fils Isaac. Ba vêtements on eza maputa. Liputa eza lié na culture na biso, na tradition na biso. Liputa ezali eza civilisation na biso ba noir. Ezo identifier biso, eza identité na biso ba femme africaine surtout. Même na tango wana Yesu Kristo alataka liputa. Yango to moni papa Kimbangu alata liputa. Liputa eza na signification, c'est un message. Eza bonzambe, eza spirituel, eza kibokondi. Eloko nini ezokomela biso lelo. Toloba ke ba mariage na biso coutumier, bato bazo pasola maputa, ba pasola pe ba page ya Bible. Bible oyo Nzambe lobi il est le même éternellement, il ne changera jamais. Alobi mututa longola liloba na oya loba pa bakisate. Alors bato baboyi liputa, maputa na biso. O baboyi yango ba pasoli batumbi te ba o bazo expliquer ba signe. Non non non. Signe ata moi amuki ko expliquer na. Ba signe nous est visible. Mais révélation, je suis dans la révélation. Muto aboyi liputa. A paso la Bible a tumba yango puisque eza na kati ya Bible eza lié culture na biso eza na kati ya Bible. La Bible nous appartient. Biso batu mwindu Bible eza ya biso. Mariage coutumier eza na Bible na pesi biso ba verset biblique. Tout le monde na Genèse 29 na verset 15 Jacob a quelque sala 14 ans. Il a travaillé 14 ans pour épouser sa femme. Pour abala abandina na kobala Léa. Babalisi Léa et ba obligé comme il y a linga qui Rachel. Il a travaillé 14 ans pour payer d'autres naïe. Bah ça lui fait mariage coutumier de tout ça là. Le mariage coutumier se trouve dans la Bible. Mariage coutumier ezali culture na biso toko longola ngote. Toko changer volonté en Nzambe te zali culture na biso ba africain. Alors bato bazo loba pona liputa ba zonga nanu ba tuna nanu Nzambe malamu. Ba o bazo pasola maputa. Ba o balobi ba femme africaine balata liputa te. Sur base de quoi? Ba dessin ba signe ça partout na bilo même bilo randa. Ba drato la ranango. Tous en secte te, tous joindre révélation, tous senga Nzambe révélation. Alors moi je ne comprends pas comment Dieu se contredit. Nzambe se contredire ndenge nini. Po nga naza na kati ya parole ya Nzambe, naza dans la révélation. Et makambo Nzambe lakisi nga na oya loba ezali ndenge moko conforme. Révélation Nzambe ba révélation na pesi siko ça conforme à sa parole. Et ça conforme. Si tu remplacer ma puta wapi na culture na biso na mariage coutumier toko longolango puisque mariage coutumier est biblique et ma puta est na kati. C'est écrit. Alors on a comment mituna eza Nzambe nini wana puisque Nzamba comment se contredire. Mais ngande naza bo naza sûr. Na lobi mutandi mangate mais bien aimé dans le Seigneur maintenant sûr na Nzambe na ngana yebi makam na oloba. Biso mo pe to lobaka adage moko lobaka soki omoni mwana soso azo vimba na nzongo seke mama na yaza na se nga pe papa na nga za na se ala na sima na nga na yebi makambo na oloba pe na kolata maputa o nyonso papa nga nazo respecter volonté papa na nga ti na kolata liputa ndenge Nzambe na ngalo alingi. Et c'est très important mais bien aimé dans le Seigneur to zonga la culture na biso to délivrance spirituelle. Nazo comprendre que ezana bandeko ebele bazana nous captiver. Non bazui délivrance spirituelle. Non ba comprendre que lipute ezali culture na bango, eza bonzambe. Simon Kimbangu moi mobali akenda yolata liputa pourquoi? Est-ce que toyebi vraiment tina liputa? Nani azo pesa ba message wana Nzambe nini wana? Na koti doute te na Nzambe ya mutu, mais na comprendre te ndenge nini wana na boyi yango parce que Nzambe il se contredit pas. Nzamba se contredit te. Po eza na kati ya Bible. Eza ndenge moko lelo tokomona mama azolinga te bana na ye baloba lingala. Papa alingi bana ne baloba lingala te. Po nini po azokela ngo soni lingala eza langue na biso. To komi na l'ère à prophétie.
bana na biso bakoloba lingala tolinga te tokozonga toza ba africain toza ba congolais tokoloba lingala tokomi na tangu wana prophétie wana ekoki soki bana bayebaki lingala te ndeko sa makasi olakisa bana lingala baozala na besoin nango bientôt français eza monoko na biso te barobe mpe barobe oyo tolataka bajupe eza bilamba européen eza bilamba na biso te bayelaki biso barobe na baveste na époque coloniale mpo bayiba biso mpo bakotisa biso na esclavage bayeli biso barobe eza bilamba na biso te bamama na biso lelo baolata barobe kala mpe balataka barobe te bayela biso barobe koyela bayeli biso barobe bayeli biso baproduit complexe topakola bachoko tokoma pembe bayeli biso basuki tokoma lokola mindele c'est ridicule c'est vraiment ridicule eza ridicule babimisi biso ridicule basakani na biso eza bonzambe na biso te eza culture na biso te femme africaine zala fière na po na yo zala fière na poso na yo linga poso na oza mwasi kitoko sala suki no kitoko soigner yango liesa yango kolesa yango kitoko nous sommes jolies surtout les femmes africaines nzambe na biso akela biso neti ye bakosa biso bapesa biso complexe na ya bafrançais na ya koboya koloba monoko na biso na ya kolata bilamba na bango bilamba na nyonso eza ya biso te bible ezoyebisa biso ôter les vêtements étrangers ôter les vêtements étrangers biloko étranger bacaractère étrangère ya biso te babitide wana nyonso ya biso te toza na culture na biso toza na bonzambe na biso toza na elateli na biso bayiba biso yango esala biso lelo ebungisa biso eza na makambo ebele na kati liputa eza spirituel so bakataki liputa yesu kristu bakaboli yango biteni bayebi mpo na nini tokosambela mpo na eloko nyonso tu nyonso eza kaka liputa te basigne eza partout na bilamba nyonso tolata eza na makambo na mosusu tomoni yango kaka pembe omoni yango kaka couleur inime eza na makambo na kati nango soki nzambe abateli yo te ndeko na ngai okomibatela te eza te mpo olati elamba moko uni e barobe eza ya biso te e biso na mboka na biso na Congo je sais que biso nyonso bafemme africaine nde nzambe alobi tokoservir ye d'un commun accord tokolata kaka bilamba na biso tolinga te tokoloba monoko na biso bamama oyo bozolatisa bana bino mpo aza nanu mwana moke yo moko olati ozomibomba okangi kitambala motiaka mwana bakilota mike longola bapetite fille na yo bakilota mike banda kopesa deja habitude ya kobomba nzoto eza très important mpo mwana okomprendre yo te du coup ochange ye aokomprendre yo te toa na culture na biso tolinga langue na biso tolinga mboka na biso tolinga poso na biso toza na besoin basuki wana te toza na suki na biso kitoko banviaka biso banviaka bon mponi bango bakendaka kose bronze mpo bakoma lokola biso banviaka biso me bazokosa biso ke poso na biso eza bien te toza na poso kitoko makasi nga kala pe oui na bandeki kotia bacarolite na bandeki kotia baproduit pour rien mais pourtant nzambe apesa na ye nga poso na nga ya bien nazo remarke kutu elongi na nga na tiaka na nga eloko nyonso na komona crème nyonso na komona nzoto na nga kutu eza susu eza plus clair que elongi na nga et pourtant je ne mets rien na tiaka na nga eloko nyonso nazomona mpo nzambe apekisanga biloko wana nyonso nzambe apekisanga baproduit nzambe apekisanga basuki nzambe apekisanga bamaquillage alakisi ngango moko na ndoto nayoki pa mutu te namoni pa mutu te nga nayokaka pa mutu te nasambelaka nzambe alakisa ngai c'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu alakisi nga bameshe alakisi nga bamaquillage esika euta bamanzaka tout cela na bandai kosala ngo apekisi nga bitala place euti adasa tala biloko ndenge ezali nazotika ngo nga moko mpo nazobanga na somo nzambe alakisanga biloko ya Versace surtout ya Versace azobwaka ngo na ndako na nga biloko ezokweya nga namona ngo physiquement nabwaka ngo nabwaka basacha biloko donc eloko nzambe alakisi ngai te na otika ngo te nayebi nzambe na ngai oyo azolakisa nga kotonga libaya oyo te akapable ya koyebisa nga tout so nalati eloko na nga nayebi ke nzambe na nga boyango te
et to bosana te to tanga Bible malamu mais bien aimé dans le Seigneur. Soki nzambe na pesi fungoli moi parenthèse moko moke eza sujet lelo te. Soki nzambe apekisa biso tolata ba bijou à or, eza po mindele bayiba ba or na biso, bayiba biso ba or baye kotekela biso. Nzambe a révélé ngango, yango nzambe boya tolata ba bijou à or. Or na ba bijou batia ba perle, ba or batia ba perle na ba bijou à argent. C'est ce qui est écrit na mukanda na biso. Ye moko pe ye roi oyo belge abomaka biso akata biso soki Léopold de alobaki yango bi alobi to boyisa bango biloko oyo po soki bamoni bayebi ntina nango ya babien ya richesse na bango bakolinga kotika biso te tovanda pa na bango. Il y a beaucoup de secrets derrière ça. Tosenga nzamba pesa biso mayele sagesse to eba ko comprendre tozo vivre plutôt komi wapi na minito to uti wapi. Maputa ezali culture na biso. En tout cas ndeko soko za convaincu te senga nzambe alakisa yo. Senga nzamba pesa o révélation. Soki bomoni neti nga mama dasa na sali likambo seke na tuni nzambe seke nzambe muta permettre. Eza na sens te ko bundisa nzambe po muta olonga nzambe azate. Ba kombata nzambe te. Na nga na pesa biso ba révélation oyo po ba ndeko bazotuna nga bazwa kimia po na répondaka moko te. Na ngai na pesa penza révélation wana te, mais na pesi yango po to comprendre po nzamba za juste. Eza message po na biso nyonso surtout les femmes africaines. To linga culture na biso. Po muta kolonga nzamba za te. To luka les vraies révélations, to tika ko pesa ba révélation moko po yo kia ozuya o moniao. Ce n'est pas ça la révélation. Fungola tozana posa ba fungola. Oyo ko sauver bon moyi na biso. Vraiment nzambe apambola biso mes bien-aimés dans le Seigneur. To partager message oyo ko pesa ba ninga boyebi. To comprendre makambo papa zo ebisa biso. Soki bande ko pasola maputa na yo bien-aimés dans le Seigneur. Sambele lango. Ko pasola ngona nte ko tumba ngona nte. Sambela po nango tuna nzambe. Tozana besoin nango. Makambo na zolo besoin engager ngai. Mais un jour boloba mama dasalo bakili kambo. Tika tata nzambe apambola biso soki Yesu Kristo azongi te na koya na ba révélation nzamba pesi bana ne fo baye bango. Na koya ko partager ko pesa ba message wana na kombo na Yesu Kristo. Vraiment nzambe na biso abomba biso au revoir.